Ma Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kae, sous Kanamasolo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Bote na balandignon sur Am TV, merci pour la fidélité et confiance. Ndeko Mendo Malanga na Union Sacrée, ils allaient créer débat, ils allaient penza créer polémique na niveau ya ba télévision, na niveau ya ba na niveau internet, na niveau ya ba radio. Biso na ngambo na biso ndenge tobisaka bino tozali liso na bino esika l'information ezali lokolo na bino matoi na bino nyonso ya bino na ngambo na biso tolobi te tokende na ndako ya ndeko Mende Malanga na nzela ya CCU oyo ezali Convention des Congolais Unis et tozwi camarade Armand Munkulu oyo azali moko ya ba communicateur ya ndeko Mende Malanga pe CCU à qui j'ai dit mbote ndeko Armand pe bonne année. Mbote mama Bibi, bonne année na ba landi nyonso ya émission na biso. Bayi mboko bayi na Belgique, bao bayi na Californie, bao bayi na États-Unis d'Amérique, côté ndeko Donald, na ndeko Joe Biden. Pe bayi mboka nyonso ya Changu parce que yi parmi ba base sociologique na ngai. Bayi mboko pe ya Moamba, particulièrement Matete Lemba. Et puis ngambo ya este to pesi bango mbote mingi na Beni po moni to yiba congolais balobi soki mosapi moko yi na problème et ko déranger nzoto mobimba. Alors kambo yi ko salama na Beni na este Ituri consort. En tout cas to yi deker na bandeko na biso pe to ko bunda pona etumba ya ko pacifier este ya mboka na biso. Alors ndeko Armand Munkulu sunga biso penza to ebiti kondima déjà ko répondre na émission le Congo ezali moko ya kondima te ba question nyonso to kotuna pona CCU ba question nyonso to kotuna na émission na biso kozanga te ko pesa miyana bongo mama to ko alors ndeko Armand Munkulu bandeko ebele bazali kolanda yo lelo tango bozali kotala bruit o ezali tout autour ya adhésion yande komona mboka Lambert Mende na Union Sacrée nini penza na ngambo na bino moko déjà CCU bozali komilobela. Ndeko, merci mingi d'abord pour l'opportunité pesinga ya ko répondre na plateau ya émission na elanda maka mingi. Merci. Na kango na sango nazo féliciter yo moko et puis équipe na mobimba. Merci. Na mosala elamu boyi ko sala pona ekolo. Kasi yambona banda introduction ya maloba na ngai pona émission oyo il faut na préciser na ba congolais pe ba congolaises nyonso que il s'agit ici d'une décision réfléchie. Ça veut dire et l'autre côté o eyeli kaka ndeko Mende na moto na ye
poète aïe Komende, aïe grande personnalité mboka, aïe Kassik, topé moto a travaillé mingi na mboka, nde aïe a eu décision et puis a sali angora sans pour autant a consulter base na non non, ezaki bongote. Donc et décision o ezalaki concerté o ezwami na mbano na ba député mbanso ya alliance CCA lié au to ben regroupement na biso po ete na maponomi ya 2018 tokendaki na lolenge ya seuil électoral yango to yalaki na bakati ya ba regroupement politique. Donc ba président na ba parti politique membre ya regroupement politique na biso alliance CCA lié au to bengango alliance en sigle nde tokendaki na élection na logo wana na symbole wana nde tosanganaki mayebimaki na kati ya concertation wana nde epesi mbano na déclaration officielle oyo etangamaki na ndeko Thierry Mosenepo oyo ayalaki na kati ya commission oyo evandaki mpo ete statue sur dossier yango ya koadere to mpe koadere te na kati ya union sacré oyo toadere lelo. Donc eyi décision oyo tozwi nde mpo tokende koaccompagner to mpe koappuyer vision ya mokonzi mboka. C'est-à-dire il ne faut pas tous en habitude à koloba mingi sur l'individu. C'est ça le problème au Congo. C'est-à-dire tu adhères na kati ya vision ya moto oya bengami président Félix Tshisekedi. On adhère dans la vision. Na kati ya vision wana nde na ba action o eza na kati ya vision wana nde toko travailler na politique gouvernementale sur de nouvelles bases, sur de nouvelles donnes. Nde toko kamba ekolo poète maye oto salaki te na eleko ya tata outi koleka Joseph Kabila na tata mokonzi ekolo oya yi actuellement to sala yango poète litomba ezwama poète Congo na biso ekende liboso. Ozali molobeli ya CCU ya ndeko Lambert Omalanga ozali penza moko ya balobeli parce que koyoka okoloba nazali ko constater que okoti déjà na kati ya document o nazali koloba acte ya engagement elingi koloba te bo signer acte ya engagement na kokota na bino na kati ya union sacrée. Effectivement, vous savez, lorsqu'on s'engage sur une situation, ezalaka ba biloko to bengaka ba préalable. C'est-à-dire on doit parler politique. En politique, il y a des préalables, il y a aussi des accords. Alors, na kati ya bakor wana e ipe na ba clause ya bakor. E ipe na ba rapport de force ya bakor wana. Neti tolobaka ete na kati ya système politique na biso na politique comparée. Wana raisonna ka professeur Boudimbani na droit comparé sara biso a lobby. Na kati ya politique e na contour na contexte. Na contexte e la kisaka boni mokambami ya makambu ya politique ezoki. C'est-à-dire politique ezotambola boni. Na kati ya contour ezalaka ba soubassement topé ba garde-fou ya koro bino boko signé topé ya vision o esika bino boko kota ndenge nini kotambola. Ça veut dire il s'agit ici de la nation congolaise. Pendant bande ko ka ba tumba ndeko lo ba ono ba condition bo pesi ba quelles conditions? Est-ce que mboka o yi eloko moko bo mutatambola kanango na poche na e topé mutazo nga chango likola ba ton topé mutazo nga simbisi mama atekaka mapa to mama bipupula mama simbela ona na koya kozongo lobi mboka eyi ya biso nyonso eyi etando te mutako ko ya lokola zo yango atambola kanango eze yaye le pays est à nous tous. Non mama tozo lobela ndekolo mboka eza ya biso nyonso eyi eloko oyo ba koko na biso babunda pona yango makila etanga po ete tozo indépendance po ete ezala ndenge eza lelo malgré to komi na siko esengeli to komate to hiko bunda malembe. Ça veut dire il faut tolobaka mingi pays et non individu. Eza makambu to ba condition oh non mais il y a un programme gouvernemental o ekozala édicté, je dis bien édicté, ça veut dire o ekozala appuyé na idéologie to pe philosophie ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Alors, nini est motivé parce que beaucoup progressivement si esengeli bongo toyebisa na bandeko nyonso bazali kolanda biso ndeko Armand beaucoup progressivement déjà s'il faudrait na tuna motuna pourquoi bozeli temps oyo nyonso pote boya lelo kokota d'abord répondre pourquoi beaucoup progressivement. Merci. Pourquoi ton côté progressivement c'était justifiable? Parce que beaucoup s'en a été
Effectivement, maman. Bobo sanatete, toyalaki na kati ya FCC. C'est-à-dire, tozaki peut déjà na kati ya coalition FCC cash. Wana eza élément moko distinctif, très important au bobo ko sanate. C'est-à-dire, tozaki déjà na kati ya lignée moko boto bande kolanda. Tozalaki wana tozape na kati ya gestion, toyalaki déjà kokumbe lekolo na kati ya contexte wana ya FCC cash. Coalition et Salamaki. Alors, tango tata mokondi Félix Tshisekedi a eu vision parce que c'est lui l'initiateur. Il y a vision oyo, il y a union sacrée. Tango a eu vision, il y a union sacrée à lobby, à ça la union sacrée pour être baimbo kaba sangana. Il faut appeler sa précision pour bateau ba kolanda biso ba ete pour confusion et aliming. Union sacrée, c'est une seconde coalition. C'est-à-dire et hyper coalition mosusu o tata mokondi a sali les sous. Toyalaki na coalition FCC cash tata mokonzi amoni ete ekumba melotope ba turbulence ezaki na kati wana ya ndeko sala ete vision na ye a concrétisation malamu te. Tata mokonzi alungwa na coalition FCC cash. C'est ce qui est la réalité actuellement. A créé l'issous coalition mosusu o ebengami union sacrée. C'est une union, donc c'est l'unité. Alors, et alaki na moi ba malentendu mingi na définition yango ya union sacrée. Tone ko comprendre yango malamu te presque tolo baga ete. Soki moto akolobelo kuna nenga musika e koza pena moins difficulté pour o comprendre ye. Il faut osa nini opusa na pene na ye, oyoka ye et puis okoyeba nini ya ko tirer ba conclusion to pe ya ko tirer jugement na likambo moto wana salaka. Yango monaki ezwaki moitan. Alors il a été maintenant question, Mokonzi Nabiso à CCI, à répondre à l'audience à Mokonzi Mboka. Mokonzi Mboka à répondre à l'audience à Mokonzi Mboka, s'il vous plaît, de Kouarma. Okolinga o latisango langi o lamba yango penza ki to vérité na zolo beza réalité na zolo demander réalité ngana zali mopanzi ya sango ya Congo effectivement maman na yebi ko yi mopanzi ya sango ngape na zo memela siko ba élément ya bosolo ya makambo yi réalité parce que oyebi ete moi nous ngekotaki mingi mais na expliquer vérité makambo ezaki faki noti la ngata na lo te ndenge ozali koloba kaka te mokonzi ya mboka abiangisi ye ndenga na talisi yote o rectifier parce que tous allés en direct bandeko ebelo bazali kotala biso ba monaki information o ngana talisaki presse présidentielle et talisi biso te il a sollicité l'audience au chef de l'État Félix Antoine. Mais na ebité ce tozolo ba langage mo. Il na ebité ce tozolo ba langage mo. Lorsque vous sollicitez l'audience auprès du chef. Mais eza mokonzi nde il faut répondre à l'audience wana. Akoki kondima, akoki ko reporter, akoki pe ko boya. Ah OK. Nyonso zo dépendre na nini na carnet ya emploi du temps. Te yondo sauter penza. Mais c'est l'obéli mamé il lingala. Soki ya lagi na français peut-être j'allais dire que ils ont répondu à l'audience du chef de l'État. Là c'est en français. OK. Na linga na lobiete ba kei kondima audience ya mokonzi mboka. Ça veut dire qu'occupé quoi la été ndeko mendo ayi autorité morale na biso a sollicité audience, il est chef de l'État ayi mokonzi mboka ya biso nyonso. Kaka neto komona ba ministre komona mwa kokoso mwa likambo bakala to sokolo amoni par exemple likambango e fomba musu na likambango na vitesse super na mona mokonzi ekolo peut-être côté après ministre amoni mwa banyaku nyakoyali akokipe ko solliciter et il prévu pe na kati ya charte de fonctionnement ya attribution ya makambo et ça na kati ya fonctionnement ya mboka. Alors ça veut dire étant donné ayi d'abord congolais ayi député national élu à Sankourou parmi ba top 5 ya ba députés nationaux ba meilleur élu à mboka. Aïe PPCA, d'abord il faut te yango, aïe président du conseil d'administration ligne maritime, aïe congolais, aïe mokondia parti politique à monene, à regroupement politique à monene, oh actuellement tu as 9 députés nationaux, tu as 19 députés provinciaux. Alors, à quoi qu'on soit ça, ce qui a été la réalité, il y a comme on a mokondia mboka d'abord, naba contexte wana, tango bakutana mokondia mboka, basololi makambo esengele basola. Ya makambu ya Sankuru, webike Sankuru lelo mwa ba mbutu yipe mingi, basoli pe makambu est pe sipe, oya ye makanisi pa tata ekolo, parce que n'oubliez pas que la mère Menda fait
beaucoup de temps na kata gestion en mboka ayalaki ministre de la communication pendant beaucoup des années. Avant cela il a travaillé aussi à l'époque il y a Union Sacrée na Kondo Etienne Tshisekedi na gouvernement Union Sacrée ayalaki pe na kati ya Sénat en tant que rapporteur. Ndeko Armand tokoko makuna. Alors lelo bozali ko garantir nini na chef de l'État kota la déjà ndakisa makambo nyonso ozali koloba liste ya parcours ya ndeko Mende ou Malanga. Bozo ko garantir nini na chef de l'État. Maman, il faut na trébucher na nous réponse sur par rapport à question au mutaki ko tunangai pour na zo gérer kaka tananga. Tango bakuta na mokonzi ya ekolo nde mokonzi ya ekolo après ma solo na bango ya LMC pour ebike ba bateau il faut ba innovation ba investissement ça dans secteur wana. Malgré vous savez qu'il y a la ligne maritime. Non mais lorsque la mère Menda Koti na LMC na comité de gestion ba ele wana DG azakuna ndenge baza wana DG ya ba Koti comité de gestion wana et ikaka na mikolo e uti koleka nde ba innovation fait ça là il faut ba ya na ba créativité il faut ba ya na ba investissement ya makasi omoni ba panneau ya LMC ezotambola déjà partout ba bateau il faut ya ainsi de suite nde ba sololi ba aborder situation politique après nde mokonza mboka abeteli bango pe makambo etali Union Sacrée. À faire comprendre na mokonzi biso la mère Mende, c'est quoi l'Union Sacrée? L'Union Sacrée est parti politique et regroupement politique et il peut loko ya mototage ya tena moto na e mais kasi e vision o mokonzi mboka créé pour na ekolo. Nde mokonzi ya biso la mère Mende ayoki alobi te tata avec beaucoup de respect na inango na endroit na yo, il faut na kende pe kosola na base nanga. La base c'est quoi? Na autorité morale na base. Non, tata oya biso mokonzi biso Lambert Mende. Asoli na mokonzi ekolo. Ba aborder situation sur topé concernant Union Sacrée. Mais quand ça vrai qu'on soit décision yé mon côté, c'est ça en fait la démocratie. Aza électron liberté la mère Mende ayi mokonzi na biso na kata parti, pe ayi moto asimbi regroupement na biso, mais kasi il fallait qu'il y ait aso. Quand on parle de la base, on voit la situation sociologique et politique. D'un système politique. Ça veut dire, parti politique, il fallait attendre la hiérarchisation parti politique. Nabiso CCI d'abord, à consulter organes politiques. Il y a CCI Nabiso d'abord. Il fallait consulter ma parti politique. Oh, nyon sobayi na kata regroupement Nabiso pour tenir élection étant en tant que regroupement politique. Ba président ba regroupement nyonso, il fallait consulter bango. Ba député Nabiso nyonso nationaux, il fallait consulter bango parce qu'il s'agissait là d'un soubassement et du poids politique. Mais après avoir se concerté, on s'est mis d'accord de mon déclaration et à Kiko Salama, Tondimi, to adhéré officiellement à la Katia Union Sacrée. Question question Joseph Kabila de Loazali représenter les sous-nini pour la CCU. Bon, en tout cas, laissez-moi vous dire qu'actuellement, Joseph Kabila Zamotomone n'est pas na mboka oyo. AIP moto yo a facilité biso d'abord alternance démocratique na kati ekolo et loko wana même tata mokonzi alaka d'accord pour na yango tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azalaka d'accord ne loko wana yemoka loba mbalebele ça veut dire Joseph Kabila yi mototo biso na CC le autre ko banda ko mona logo la moto ya mabe to pe moto yo a yina botutu mingi non ai congolais asala kitana ye Tanae Koki Akei, a comme ancien président de la République, car si les lobbies sont s'inscrits dans la vision de Mokondi Ekolo actuelle, son excellence Félix Tshisekedi, ou a une vision de l'Union Sacrée à créer pour être école Kendeli Bosso. Mais kasi na vande la makambu ya tata Mokonzi akala Joseph Kabila ko banda koloba mabena e topenini, en tout cas il a la dignité de ma part en tant que d'abord politique. Et puis, étant donné que na IP moto na ina kata formation politique à Lambert Mende, à la Xarabiso makamba ko fingate, à la Xarabiso makambu ya ba règlement de compte te, à la Xarabiso pe makambu ya ba ingratitude te, comme za koto te, comme kati koto fa banda ko finga moto za ki non. Mais nous sommes réalistes, nous savons qu'au sein du FCC, ce qui est vrai, il y a eu beaucoup de frustration, wana to bané da ko lo même na kata FCC, et à la qui pe na part de responsabilité pe mingi. Ya tata mokonzi akala na makamndeto e banego sa pe na FCC parce qu'on a beaucoup de respect envers lui ayali muto ayalaki mokonzi biso na FCC et puis azo continuer aux l'ancien chef d'état mais kasi to remanka ki
distanciation moko ya malamu te na kati ya fonctionnement ya mokonzi ekolo ya kala na ba responsable oyo ba s'affiliaki to pe ba laki ba lié na ye na kati ya FCC. Ça veut dire et un fonctionnement moko bande koleka wana na ebité soka ezalaki coordination FCC ne bande ko sala yango na ndenge na bango sans pour autant ba consulter mokonzi wa biso azalaki ya kala ya FCC poto isusu kuna te ou bien et alaki prémédité to pe consenti mais mokonzi ya biso FCC ande ko s'assembla et ça question nazo se poser donc na loba na ba hypothèse parce que to ande ko mona penza na kokoloba pratique active poto pratique participative vraiment ezalaki mingi te entre mokonzi ya biso ya FCC ya kala tata Joseph Kabila na ba responsable ya FCC d'une manière générale. C'est-à-dire nous on voulait qu'il y ait biso tonne kolinga fonctionnement moko structurel les ala. OK, alors tout le monde soit dans la participation de la gestion, topé na participation ya kopesa makanici na fonctionnement ya FCC. Mais ala ki penza bongote toleki étape musu toyi maintenant na kata union sacrée. OK, alors ndeko Armand bandeko nyoso bazali kolanda biso ba retenir bo quitter FCC. Mais nous ça c'est clair. Tokoloba yango sous combien de fois? Toyi lisusu na kati ya FCCT. Bolongwe. Toyi sikoyo na kati ya vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors beaucoup accompagné. Ayi mona école ayi premier citoyen. Mais toyi na ba relation ya malamu na tata mokonzi wa biso ya kala FCC Joseph Kabila oyi président honoré ya mboka na biso. On a de très bonnes relations avec lui. Alors na 139 députés na ngambo ya Assemblée nationale ba sali pétition contre bureau d'âge bino bozali na kati yayi pétition to beaucoup soutenir pétition wana. Bon, en tout cas, par rapport à la question wana, j'aurais beaucoup de réserves parce que jusque là na sololi na likambo e wana tena mokonzo na Lambert Mende parce que vous savez biso to ibato to sala na discipline to servir ekolo na ko yata apona ko banda ko présenter ba boba to pe ba lokuta ko ka ba imboka ba yo kangana luba. Et dossier moko oyo ngai na solo on a nous personnellement na mokonzi wa ngai Lambert Mende te mais kasi na ko zwa temps ya ko sola na dossier na profondément en profondeur et puis na boya ko mema oya biso explication par rapport ya likambo wana etali pétition bazolo bapona balongola bureau d'âge tout consort. Mais kasi faut na précision moko constitutionnelle parce que n'oubliez pas qu'actuellement je suis doctorant en communication politique. Je fais aussi les sciences po, ça veut dire naï expert en politique intérieure. Une analyse. Voilà, je vais faire une analyse technique, une analyse objective. Objectivement parlant, selon la constitution de notre pays, et il attend na mokano mokote topé na prescrit constitutionnel mokote na liaison il y a règlement intérieur parce que l'Assemblée nationale est comme un règlement intérieur. Le règlement intérieur est déjà ezalaki promulgué na mokonza mboka. Oh l'Assemblée nationale wana et comme qui déjà d'office loi. Ça veut dire et commis déjà mobeko. Alors, ce côté du règlement intérieur mobimba na ko banda mokako na ngo ya yambo kino ya suka et ata na esika mokote oh ba komi ete pétition et koki ko salama contre bureau d'âge. Pour bureau d'âge et bureau moko transitoire. Et bureau moko et un contexte moko topé na objectif moko défini, précis et ko dépasser l'objectif wanate. Et il kaka pona ko vandisa moi politique moko ya Assemblée nationale pona ko préparer élection ya bureau définitif. Sauf que élection ya bureau définitif et salami kaka pas bureau d'âge et ko ya la isu na ndingisa ya ko fonctionner. Ça veut dire c'est pour un temps prédéfini et bien contextualisé. Alors, et pesa mérite atana mokako moko na kati ya règlement intérieur qui est pétition moko esa na mapona bureau d'âge. Mais kasi faut esa na mamba msusu pona bureau définitif. Mais kasi na zomi tout na question. To ba no continuer la pétition sur pétition après pétition, ça devient maintenant de l'embrièment. Ça devient maintenant de l'imbroglio politique. Pour avancer, on doit avancer. Tozana ba makambu mingi o etali makambu ba session budgétaire il faut ça. Et kaka makambu te tozomona ya ono, il faut bureau chama oui, mais ce n'est pas prioritaire par rapport à makambu neti. Il faut pas réviser dynamique. Maman. Vraiment Ndeko Armand, je ne me retrouve pas.
Maman, mais... Nathalie, atabandeko basai kolanda on a TV niveau ya converti, hein, balbani ya conversion. Non, maman, Hein? et ça conversion Niveau c'est convertir en union sacrée. Et conversion non. Et il peut dynamisme. Olanda kandeko Arma Munkulu Oui. ya Oui, maman, CCU. Tango azalaki communicateur ya FCC Oui, maman. CCU. Hein. Soki azali ko maniola, azali ko loba. Spona ndeko Joseph Kabila pende ko mende o malanga tope parti na bango CCU. Soki oyoki endenge azali ko lobobi non. Maman. Mona mobali oyo azali penza constat. Maman, oui, j'en ai précisé le mot. La constance ne s'effectue pas sur base des individus, ni non plus sur base d'un contexte politique, non plus sur base d'un système politique. La constance évolue avec une vision objective. C'est ça la définition par excellence, selon Machiavel. Selon le Machiavel, le bon Machiavel, selon tabula rase, pas précisé. Ok, selon vous. Constat c'est à la rapport na école. Vision ezali nini? Ndeli kambonga na ekotuna. Vision est ko servir école, kokota na kati ya programme gouvernemental. Na FCC ezala ko appuyer union sacrée pour y vision. Et y eloko to motanzo atie na matama na ye na lobi to na wana ye. ndeko Joseph Kabila azalaki na yango te. Tope na FCC tika Non, mais on doit comprendre une chose. Vous savez, lorsqu'on fait la politique, tout le monde n'est pas obligé de faire la politique comme nous. Parce que motonio soit une passion en athée. Mais quand si biso la politique, to zwaka ba imbo ka loro la ba zoba na bisote. Politicien yi moto il faut ami bonza po nekolo. Lelo oyo so itolo ba fonctionnaire de l'état salaire na bango za combien? C'est médiocre. Directeur na François Biga zora combien? 150 000 francs congolais tout consort. Yango na ole salibota na. Mende o malanga. Zela maman. Tika na cheminer ba ide na pardon. Pardon. Ceux qui obio kendo continuer bandeko bazona na biso ba mama bibi pona nini otiki. Bozalaki na ndeko Joseph Kabila pendant 18 ans. Ceux qui zalaki na 18 ordonnance pardon. Na 18 ordonnance wana ndeko mende o malanga zanga ata mokolo moko te. Maman. Soki lelo makambo ozali kotalisa biso ezali penzo ezali ko uta na motema en tant que congolais. Oui. Ndeko Armand. Lelo kolobela yango. Mama bibi. Yambona ya nola eloko wana il faut na acheminer na na ndeko loba. Fonctionnaire d'état aïe na salaire médiocre. Médecin toi comment na ba grève ndenge zo continuer. Ba soldat toi comment na ndenge salaire eza toujours médiocre malgré tata mokonza mekaki ko bunda mwa moke. Gratuitement enseignement oh tozaki na posé comme réalité les loto yi komona et yi toujours encore koso ba problème par ci par là ba un ils non payé et belé deuxième palier et continue en vigueur to yi na poema banzela mingi na kata mboka na biso to yi na poema social ya congolais ali ya bien te to yi na problème mosusu o ya este to yi na ba problème mingi sur le plan budgétaire ya mboka na biso budget yi ya kokita siko makambo wana mama to kotika kaka na ba situation moko boye obiso to bengaka mingi ya ba situation moko pernicieux ba situation moko ya ba turbulence oya lobi boye oya lingi boye te oya ke boye te mais finalement to suka po to iko sa politique ne pona ekolo ça veut dire lorsqu'il s'agit d'une vision qui apparaît et que to moni que vision ane une vision moko salvatrice ezoko taper na ligne moko ya kokuma ekolo po ete mboka eke de liboso po ete Congolais se retrouver. Mais namoni ata mabe moko te soki to koti na kata vision wana. C'est une transformation politique, mais ce n'est pas une conversion. Conversion c'est trop dire, mais ça transformation politique. Okay, ça veut dire ngana zomona ata mabe moko te, mais na makambo tuni ya ndeko mende. Ndeko mende, c'est vrai. 18 ordonnances. C'est vrai. Azangate mokolo moko te. C'est vrai, ndeko mende ayalaki na kata gestion ya ekolo, mais kasi ndeko mende soko tali na parcours na ena ba bisika tope betando to ba secteur okota ndeko sa mosana andeko sala kaka mosala oyo etinda melaki na kata constitution. Je dis bien. Andeka ko répondre na ba prescrit constitutionnel na ba prérogative constitutionnelle. Ce qui lui a été confié comme étant attribution en tant que ministre du ministère tel, en tant que ministre du ministère tel, en tant que rapporteur à Sénat tel. Ndaba ndeko sala. Donc ndeko mende ayala qui président de la République était, ndeko mende ayala qui premier ministre était, ndeko mende ayala qui
liquidateur budgétaire T, ndeko mende ayalaki pe liquidateur financier T, mais ayalaki na ba ministère oyo bandeko salela ekolo et puis andeko salango valablement selon charte ya fonctionnement, charte constitutive ya fonctionnement ya ba gouvernement bandeko kota. Donc en quoi okoya kozwa mokumba ya eloko toke kosala te na ba régime eleki otyango na moto ya ndeko mende, même ba imboka o bazotala ba yebiki ndeko mende taminga jonde na koloba, mais azala ki to ministre budget pour asala ba plan budgétaire, ala ki te premier ministre pour moko asala ba conseil des ministres et na kambarango ala ki président de la République. Ça c'est une réalité. Bandeko ama monkolo ozali pe kotala na sima otala pe parce que balobaka toujours tozongaka toujours na passé pour oui, to meka bongo kotala futur to pe avenir. Tango ozali kotala na sima otali makambo nyonso bato bazali kolela na kombo ya ndeko Lambert Mende lelo toloba nini azali kozela te azongela ebonga na ye nde kolobi te ye amanyola plus ya sala plus na makambo koloba azali ko penser bozali tango musu kokanisa ngambo na bino CCIT ndeko Mende Omalanga kozongela ebonga na ye ya ministre ya media. Bon, so que ezali compliment to pezali des paroles ya gouvernement. So eza compliment ya ba imboka to pe souhait oyo mama Bibi apesi pona ndeko Lambert Mende. Ah voilà. On rappellera pour na base IDPS na pesi pasteur Billy Mbote Gili bino bato bango bato tango mosu ba motiver bino. Bon, eza pena bango ba motiver biso te mais kasi ba imboka. IDPS ezo réclamer. Non maman zela pesa précision moko. Moma yango yo ale to kanga bisaka to kende. Te exactement to kanga bisaka to kende. Et ine to kende po nekolo. Maman il faut pas te désorienter population. Toke pona ko servir nation mama na ngai. Yango na komi koloba makamba ona esengo pe nazo sika. Po ezo salanga esengo ne nazo mona ete mokonzi ya biso azi décision moko réfléchir. Neko Gili na pesi bino mbote baza IDPS mobimba mbote bana limité na pe bino mbote en tout cas ba ndeko na biso. Yango moni biso et pas mokonza mboka to bande ko mema ba critique constructive ne na ndeko loba. Mais to tikala ko fina mokonza mboka te depuis akota na pouvoir. Neko Gili na base ya IDPS ba mboka ba observateur nationaliste bande kotala ndenge scène ya ekolo ezoleka ba comprendre bango moko biso mto yebisaki bango te ndeko Gili sala makambo ozo sala ya vidéo kumisa ndeko Lambert biso mto lobaki yango te bango moko bazwaki mokano na bango idée na ba moni ete ndeko Lambert azalaki valable na ministère de communication en tant que nationaliste toloba te ndeko servir régime Kabila. Non, il servait le pays. Parce qu'actuellement, même si Bazong ici, on a servi le pays, a servi chef de l'État, a servi le pays, mais dans la vision, il y a mon konjambo qui a fait Tshisekedi. Il faut préciser ma cam. Un kabiliste du sang. Il y a un bandeko Gili, babeta ki piololo, babeta ki maboko, balobi ndeko Mende ndazo mérité. Bon, à Bazong qui ça si quand on a tout consort, bon, bamona qui était ndeko kulutu na ni joli no makie la zo sa musala bien te balobi. L'intervention na eza pertinente te balobi azan ba temps vide mingi soki bazo attaquer mboka na biso azo répondre te azo banga bon bandeko Gili ba congolais hein. Vous savez IDP c'est un parti politique de masse auto respectant mingi et il parti présidentiel biso pe to parti politique nationaliste o pe bango ba respectant mingi donc ba na droit na bango to ba démocrate. Et ils sont tendés de dire que tout maloba na munoko baloba. Ce qui les loyo été na gouvernement zoya pour to yipe na posa na kati ya gouvernement zoya to participer na kati ya gestion gouvernementale. Ça c'est une réalité. Ce qui lobby bo participer te boko se retirer. Non mais gouvernement ngo saminante comment biso to bandolo badato andozo déjà ba hypothèse to anticiper déjà l'événement. Ngana lingina za lokola prophétesse. Nalingi to solo la. Te ngana ko ko sala analyse OK parce que vous allez pour le peuple. Effectivement, je suis dans l'analyse. Ndeko amama bato bazolanda biso s'il vous plaît. Merci. Yo lobby te bozali pour na peuple. O lobby soki ozali ko loba pour na peuple, pour na base. Motema na soki etali o ka kesengo makasi. Na esengo wana bozali na yango na koseka. Lelo te président de la République, gouvernement ebimi pouf. Ndeko Mende Omalanga azalite réaction na bino ekozana nini? Bon maman, vous savez nous sommes un parti politique organisé et nous travaillons actuellement avec les regroupements
nous avons nos élus et nous avons des éminentes personnalités au sein de la CCI. Toyibiso tout potentiel na kati ya convention des Congolais unis ko banana Moko Lambert Mende pena regroupement na biso. Ça veut dire choix ya muto akoki ko travailler na kati ya gouvernement ekoya et ipene loko ya pasité. Donc soki ndeko Lambert Menda ye moko abimite bandeko mosusu pe bayali na kati ya parti o bakoki ko bima kuna na kati ya etando ya ba prise de décision pour être to contribuer pe na o etali édifice ya développement mboka na biso parce que il y a une différence entre une contribution en dehors des institutions et une participation active dans les institutions. Parce que na kati ya ba institution oina maloba pembeni ya esika ba mibeko topé ba décision bambano ezozwa. Mais libanda ba institution eza loko la biso nenge to sala bo. Je me suis beaucoup donné pour na servir école na kati ya CCI. Moi j'ai presque 10 ans aujourd'hui dans la CCI. Mais na tika la kozala te casé ou soit na ba nomenga ou consort dans un cadre institution te. Mais je ne me plains pas pour ça, je ne m'inquiète pas pour ça. Parce que ultime objectif il y a les politiciens à la raté qui va nommer to pa kota na katia bo conducteur à pouvoir. Et à la a servi population. Ata esi ko zali, o pe ko sunga population. Ndenge yo pe maman, o ina kata politique te mais o journaliste. Oyi ko sunga population na équipe na yo ndenge moko pe ba imboka o ba ina kati ya ba secteur na bango eza na secteur agricole eza na kati ya secteur à monde des affaires eza na kati ya secteur mosusu to pe bandeko na biso diaspora o na pesi mbote mingi ndenge ba sunga ka ekolo na ba idée na ba investissement na ba innovation ndenge pe ba soutenaka ba congolais ndenge tozalaka ba soutenaka pe biso. Et il y a une contribution pour l'école. Et il faut nommer au consort. Mais si il y a une potentialité, à un moment donné, et à la capé important, il s'appelle Malobo, il y a une prise de décision. Vous allez soutenir les renouvellement et la classe politique. Mais j'ai toujours été parmi ceux qui pensent qu'il faudrait que la classe politique n'a pas à la renouveler. Parmi bateaux, partager l'idée. Il faut renouveler la classe politique. Non, mais merci maman pour la question. Batumini peut-être peut-être média, musika, homme d'état, personnalité politique. C'est tout d'abord un père de famille. Lorsqu'il vit avec nous, il nous considère comme ses enfants parce qu'il y a des gens ce qui est le toya katolobi to analyser to une décision ensemble aïe dictateur nazo peso exemple président na biso ya parti Omer Mouswanza aïe mutabandu tala ndenge géopolitique ezala respecter na CCI secrétaire général na biso Dieu merci Mutombo on appelle Simbote c'est un pasteur digne de son nom ya mbo pasteur monena mboko to yebi Dieu merci Mutombo le CG ya parti na biso aïe mutakasai de tolobaka baluba soki tokiti susu toyi secrétaire général adjoint na biso Alfred Mote o pe na pesi Mote ayi mutu ya sanku secrétaire général adjoint mosusu o ya tika kina nous poste na e bon pour un petit moment parce que oyebi ba fonction d'état za incompatible na makambo ya parti politique ndeko André Lite oyo lelo ayi ministre ya droits humains ayi jeune ayi elenge alobaka nini na lobi boyi pona ngai oto na pona nga tango yo solo la kana ye bon soko tuni tango ngai na ngana bande ko loba d'une manière générale parce que ngana zo lobela na loba maka pona ngate na loba maka pona ekolo pona parti pona ndeko Armand Munkulu soko tango kendaka ko solo na ndeko Mende Omalanga concernant renouvellement de la classe politique. Tango tali sakaye yango réaction na ye envers ndeko Munkulu ezalakanini. Mais yango na zolo bate na mama na ngai. Papa mama bazolanda ngai. Mama bibi na yebi ke mission na yo elanda mama mingi ozana ba question piège na okaki déjà sango nango mais na ba na ko affronter ngo kaka. Mama bibi soki tozui kaka ona pesio ya ndeko André Lite. Ayi na droits humains. Ayi elenge. Mais ndeko menda kendaki sous ministre ata tinaki ndeko André Lite. Eza kamoko kaka na pesio mais ayi elenge. Soko tana ba cabinet ndeko mende ya kala, be elenge pe ba yalaki. Et ateke parce que nga na zalaki wana te to pe nga batikala ko changa na nkuna te to pe batindinga na nute
nazo attribution ya mboka to pe ba nommer ngate il faut na ndakolo ba mabe non. Il y a pas de problème. C'est-à-dire par exemple les aliwana. Les Thierry Monsené pour ali lelo président na biso la Ligue des Jeunes. Pour na kata Ligue des Jeunes, fait na sa précision, na mokumba monene. Na secrétaire national chargé à communication, na kati ya Ligue des Jeunes. À part cause communicateur à parti mobimba. OK. Donc Alors, Ndeko Thierry aipe motama indombe. Donc ozomona que géopolitique est déjà respecté dès le départ ya fonctionnement parti. Donc alors, même pe na kata ba attribution les longs de Nabiso Tata Mokonzi la mère Mende honorable la mère Mende à qui j'ai beaucoup de respect na PCP motena libota mobimbesika bazali ce qui les loyo ezali ete yenda ko kendete na kati ya responsabilité de l'état bandi ko mosusu bayali alors pendant to que yali vous ebele allez na kati ya parti donc eza eloko to bomo na ngoli kambo ya zaraka ye kaka non pendant que bref ministre André Lite ministre des droits humains ayala ki pe dengi na kati ya parti mais batinda ki e alors ndeko Armand Mokolo ndeko Aimé Kilolo azali ko dénoncer ngambo na ye atali ici à lobby la décision de Mende il a dénoncé la décision de Mende ya ko s'adhérer na kati ya union sacrée nini ezali koleka mama ezali moko ya bino na kati ya CCI bon bandeko ba excusez nga moke pona moi nungu ya moi koloba voilà pour na sala moi grippe mora moke mais maintenant il y a pas de problème maman na biso loko moko eza pasi pe mawa soki toyina bandeko oyo bakanisaka ete ba parti politique to pe ba regroupement politique to pe ba rassemblement politique et à la rapport na bentérêt ya mabumu na bango na yebi te soki ndeko wana Aimé Kilolo nazolobela ye ndeko Aimé Kilolo na yebi te soki moto na ye ezosala ba député oyo baye ko signer déclaration wana ye Aimé Kilolo nde mutavotaki bango est-ce que ye moko aza nanu député Aimé Kilolo n'est pas un député il est comme moi il est à la quête du pouvoir il n'est pas élu ce token a fief na moko na za ba problème bien que babiso na changu tozaka beli na kati ya 18 candidats ya CCI na zaki deuxième ça veut dire j'ai été élu mais ezaka ba cacophonie électorale nde sana ki mbutu mutu nde to bimaki te mais kasi yango moni tolobi pe na kati ya composition gouvernementale to pe na ba idée ya programme gouvernemental to yiba to soutenir makambu ya guerre STC la photo ndapona yango to yipe bato to zo pe ko soutenir ba réforme judiciaire to yipe bato to ko mapé makanisi na biso pona révision un système électoral na biso maman par exemple net makambu ya c'est électoral to yipe ko réviser yango procès électoral etaki batu mingi na problème mutayi ko za na base na ye et comme a procès électoral wana ko bataki yango Ma mission TV, le miroir du monde. La libération des cieux Benjamin Winga suffrage indirect. Il faut ici là et comme un suffrage direct. Peuple n'a comment voter ba gouverner. Makamuminga ba buzoba ba corruption zala ki wana na kati ba kuba et si là. Ça veut dire maman de Aimé Kilolo na sengi de Aimé Kilolo aipe kulutu on en est au l'article 5 de l'ordonnance présidentielle numéro 20 en tout cas je suis déçu parce que mais ce qui va déclaration maman pardon la décision ya ndeko la mère bazali ko dénoncer les prisonniers condamnés na kati na bino déjà la CCI bosololi maman ba parti politique la lutte exige la démission du ministre de la Justice et le retour de ces deux prisonniers à Makala et exige en même temps que l'arrêté du ministre soit retiré de l'exécution. La dissolution de la coalition le président de la République a dissous la coalition fin 2020. La population en avait même jugé. Nous avons par contre députés nationaux et enregistré certains antivaleurs lors du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Jani Mabunda. Plusieurs accusations de corruption de part et d'autres avaient alimenté la presse. Faut-il mettre fin à une coalition batu basangani basali ba former un corps une sorte de purgatoire ou une bureau politique et regroupement
a présenté ma revendication na ye bakoki kota neni ya korépondre soki azalaki abisa mokolo yango ayaki te to mpe bato mibale to misato to minei bazalaki abisa mokolo yango donc pour l'intérêt de la nation bato bazwa décision te mpona Aimé Kilolo ayaki te to mpe po ete arépondaki te na mokolo wana azalaki te to mpe po ye aza d'accord te donc bato ebele bavandaki wana bazwa décision te mpona des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger les civils et neutraliser les assaillants qui insécurisent la région. Dans l'Alliance, il y a des partis politiques, membres des depuis 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Beni et a noté une expansion des tueries vers le secteur des Ronzeries. Mais en soi, Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée. Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. 19 députés provinciaux. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Salimananté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Communiqué. Situation sécuritaire. Le 31 décembre 2020, 22 militants d'Iringeti, 22 habitants d'Iringeti en territoire de Beni ont été décapités à l'arme blanche. On doit beaucoup plus jouer sur le plan de la moralité d'abord des personnalités politiques. Des affrontements armés sanglants au village Loselo faisant 21 morts. Le 4 janvier 2021, une attaque armée au village de Mwenda a fait 22 morts. En seulement 5 jours, sauf du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021, au moins 65 de nos compatriotes ont été tués par la plupart en l'arme blanche dans la région de Beni. On est conséquent dans la décision. Depuis 2014, la région de Beni est secouée par une série de massacres, pillages, enlèvements, incendies de maisons et véhicules dont les auteurs et leurs motivations réelles ne sont pas connus avec exactitude. Cette insécurité est à la base de la mort, essentiellement à l'arme blanche, on apporte aussi des critiques de plus de 5 000 civils au kidnapping, des centaines de civils, à l'incendie des villages et véhicules et des commerces, au déplacement des populations vers des entités relativement sécurisées, à la difficulté d'accès aux champs, principales activités économiques locales, et à la destruction du tissu social et économique local. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à mettre fin aux violences dans le pays. Il a ainsi lancé des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger les civils et neutraliser les assaillants qui insécurisent
la région. Le bilan, depuis 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Beni et a noté une expansion des tueries vers le secteur des Ronzeries vous savez, dans et une partie de la province voisine de l'Ituri, des zones jadis calmes. Parce que même plutôt que d'arrêter des tueries et de neutraliser les assaillants, les opérations militaires ont dispersé les assaillants sur des zones assez vastes, continuant à massacrer des civils et appellent des actions fortes. Notre mouvement appelle urgemment les autorités compétentes à prévoir et renforcer les opérations militaires dans la région. Malgré les espoirs et les promesses faites autour des opérations militaires lancées, il est de constater que les FARDC et la MONUSCO n'arrivent pas. Du côté des FARDC, on constate qu'il manque des réponses tardives aux alertes de la population. L'étouffement des initiatives locales, la concentration des opérations dans un seul axe, une forte implication dans les activités économiques, la complicité avec les assaillants dans le choc de certains éléments et le manque de moyens. La MONUSCO, quant à elle est restée égale à elle-même. Très passive, inopérante, en dépit d'un mandat offensif dont dispose la brigade d'intervention de la MONUSCO. Ainsi, il faut de toute urgence renforcer les FARDC présentes dans la région de Beni, en logistique et en moyens financiers conséquents, en vue de leur permettre de profiter installer des ceintures de sécurité autour des agglomérations et des routes, ainsi que développer des moyens de réponse rapides, associer et accompagner des initiatives locales d'appui à la sécurité des entités insécures. Plusieurs jeunes locaux ont émis l'objet de participer à la sécurisation de leur village aux côtés des FARDC. Plutôt que de les réprimer, il vaut mieux les accompagner. Identifier et écarter des opérations les officiers et militaires des rangs qui font preuve de complicité avec des assaillants ou de détournement de fonds destinés aux opérations militaires. Interdire et sanctionner sévèrement des actes de pillage de biens de civils, d'implication des militaires dans l'exploitation des ressources forestières ou toute autre activité économique. Relever la MONUSCO dans la région de Beni par une force militaire régionale ou internationale active et la renforcer en troupes et en moyens avec le mandat d'assurer la protection effective des civils, traquer les auteurs des massacres et stabiliser la région de Beni sur le modèle de l'opération Artemis à Ituri. À nos compatriotes de Beni de pouvoir garder la foi et espoir pendant ce moment tragique de notre histoire. Que ce désespoir ne donne pas cours à la violence et manque de collaboration avec nos forces de sécurité. C'est en agissant ensemble que nous auront raison sur rendre la justice, c'est-à-dire il faut tout point B, rendre justice aux victimes des massacres. Malgré l'ampleur des horreurs de Beni et la durée qu'elles ont jusque-là, qu'elles ont pris jusque-là, les autorités congolaises peinent toujours à clarifier avec exactitude qui en sont les auteurs des tueries à Beni, quelles sont leurs motivations et qui sont les véritables commanditaires. Cela rend pratiquement difficile tout processus de justice. Par ailleurs, les autorités s'emploient à persécuter ceux qui dénoncent la persistance des tueries agissent à leur niveau. 8 de nos camarades arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation appelant au départ de la MONUSCO sont toujours détenus, jugés en procédure de flagrance devant un tribunal militaire. Nous avons collectivement une dette de justice envers les habitants vivants et morts de Beni
Cela passe notamment par une enquête indépendante, impartiale, transparente et rapide et les responsabilités sur les tueries, les mutilations, et les kidnappings, les destructions, ainsi que les pillages perpétrés pourquoi pas 4 mois depuis 2014, à la rigueur même 6 mois ainsi que la poursuite en justice comme ça de leurs auteurs. L'arrêt de la campagne de persécution contre ceux qui se plaignent publiquement de la poursuite des massacres et ceux qui agissent à leur niveau pour assurer la protection de leurs familles parce que ou la population a souffert renforcer la solidarité nationale avec Béni. Malgré leur gravité, les massacres de Béni semblent ne pas retenir l'attention de l'opinion publique congolaise et internationale. Aucun hommage national pour une forme quelconque de solidarité de la nation n'a jamais été ata lelo banomenga soki wapi moko ata lelo tatalobi te de garder à cœur cet épisode douloureux de notre histoire. ngana za makila ba politicien to arevaka noblesse renforcer la solidarité nationale. Non, c'est depuis Mama Bibi, pardon, toutes les victimes sont identifiées par leur nom et un mémorial exigé, érigé le 2 octobre de chaque année. Je fais ma vie, je suis ce que je suis. Ça veut dire que c'est la tête de nommer pour servir la population. Je me débrouille déjà, j'ai fait ma vie. Il y a un moment où on a bien un jeune, et l'autre on a bien un entrepreneuriat. Et la journée du 16, poser la tête, viens mon robot, il faut faire ça, viens téléphone, respect aux alatés. nous y travaillons et comme invitons le tous à la politique pour compatriotes à observer une attitude de deuil pour on n'est pas obligé de rester. C'est au nom de la mémoire collective que nous sommes appelés à l'opposition, c'est un état d'esprit. Fournir l'assistance humanitaire aux rescapés des massacres et à la population locale. Chaque attaque dans la région de Béni fait des déplacés, des sans-abri, des orphelins, des veuves. Ils marquent des troubles et viennent souvent se confiner dans des familles d'accueil qui elles-mêmes n'ont pas assez de ressources, à cause notamment du non-accès aux zones de production et à un climat d'affaires hostile. Il est ainsi urgent d'apporter une assistance humanitaire multiforme et urgente aux rescapés directs du massacre avec une attention particulière pour des personnes vulnérables dont les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap. 2. Réduire sensiblement les frais de scolarité, les frais de prise en charge médicale. Déclarer officiellement la zone de Béni comme sinistrée, avec pour conséquence une exonération fiscale totale ou partielle des activités socio-économiques des habitants de la région. La subvention par l'État de la production, la transformation et la commercialisation de certaines filières agricoles, afin de pallier aux problèmes du chômage et de pauvreté. Chers compatriotes, en vue de témoigner notre solidarité avec nos compatriotes de Béni et pousser les décideurs à mettre en œuvre ces recommandations, nous vous appelons à soutenir et à observer 2 jours de deuil national pour ce 16 et 17 janvier. C'est seulement en nourrissant le sentiment d'appartenance à une même. Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité.
Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence Stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Peu importe votre faut-il mettre fin à une coalition composée avec Ma mission TV, le miroir du monde. une sorte de purgatoire